bango chaîne na bango bit nango zaini. Ils ont accepté les mafinga. Ya ko lobaki chaîne na biso zaki nango elenga mafinga. À découvrir Karine, à comprendre que Yenda Zamabe Makasi yango créé séparation. Peu importe Zamabe grâce. Peu importe. Batu bayeba kinde Karine bayeba ya mimiti. Mais bango bazaki bato bako koleka na TV te bango feka bakanga munoko bako lo ba Karine te. Bango faut pas pesa merci Karine, merci Karine. Bakolo ba jamais Karine aza bambongo wana ezaki bambongo akisi so eza bambongo akisi baba na nako zonga na Kinshasa po boboka kingunda na mbongo wana ka ya YouTube. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée. Voilà, bonjour ou bonsoir chers internautes, bienvenue sur les plateaux de l'émission Face aux réalités, une émission qui est présentée par Grâce Le Zolo, les garçons dégourdis, jeunes sans microbes et jamais infectés, garçons bio et bourrés des talents. Alors pour aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle émission, Face aux réalités, Kandina Lobaralilo Tolobellaraba réalité. Alors je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant saluer mon caméraman qui est derrière la caméra, il s'agit des grands trésors des bandales, en tout cas merci d'être là pour moi, sans oublier aussi mon partenaire Mehdi Kabambalo Koussa, appel en urgence depuis Canada, en tout cas big up à toi, merci beaucoup d'être là pour Grâce Le Zolo, merci na bafan tout au balingarangai et ça l'a un plaisir que vous allez très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission Face aux réalités. Alors Lelo Nazana invité nanga wa bengambongo na kombo ya Barizi Baza, messieurs les journalistes, les cadets de la presse congolaise. Nazana ye to robetara ba réalité par rapport à makambo ezoleka sur YouTube, réalité oeza qui entre ex n'habite soka qui ex ce qui n'animel selon ndingi mambezo qui ne la qui azala na sur ya Karine Mokonzi te o abengani bongo abengami bongo na kombo ya Myriam Mokonzi. Alors to mona ki Barizi Baza émission na sala qui en tout cas sali carton na YouTube batu ba kumisi fa ba lobby qui a lobby malamu. Alors lelo nazana Barizi to solo lara par rapport ya makambongo to yeba et loroni ne sala yazo à part parce qu'il paraît qu'à une part mingi ya Karine Mokonzi. Alors nazoko t'inviter nanga, je dis bonjour Barizi. Bonjour Grâce Le Zolo. Le Zolo Grâce. Bonjour Naba internaute Nyonso. Bonjour à tous les abonnés de Exemple TV. Malgré tout, c'est bon, on s'abonner. Batu Nyonso bandé comment on a sur internet. Et alors, ce que Batu bango ba utiliser armement ba Monica Bino bongo ça ce qui peine ni ba lobby. Soit disant ba fanatique à Karine. Ah, des fois makamusu ceux qui regardent nos silence et ngaye pepe sa flamme ou cité. Bino boye na télévision pour dire que ngape na bikolo ba ngape na matata ngape na boye ba fan de kingwaku ba nani babi on ne chie pas sur la main qui t'a nourri de balobara le boko peut-être lié sur toi servant à quelque chose. Vous savez combien de fois Karine elle est choquée de voir que bateau te constitue à famille pendant 2 années, peut-être 2 ans, 1 année, 3 ans on était à Kinshasa ba makambo bima ya bandenge na ndenge. Nous ne nous sommes pas séparés. Au moment où tu es dans Mboka Mupaya, Bissonios, au lieu de soudé pour une personne, l'obika mabe yangai, bo croire nango, et to panzani. Et même chaîne, on a no côté c'est la bino ba vu. Toujours voyager na bino, bon dima il insulte. Qui titre n'a pas faire oignon so. Net ngana c'est l'exemple TV. Ko ça là exemple TV nanga bona ko lo ba ke Comme ça, l'exemple TV nanga boé, né na saliango, je pourrais dire quoi? Chaîne nanga né zakana to babé honnête le roi Davis par exemple. Là on a chaîne nanga o chaîne nanga zapona na promouvoir peut-être les artistes, émissions culturelles, politiques et tout consort. Bango chaîne na bango bit nango zaini. Ils ont accepté les mafinga. Ya lo baki chaîne na biso zaki nango elenga mafinga. Karine yo finga na yo réputation e beba nango biso to bando titre to kotisa. Pour biso to zona biso mbongo na biso yo ne Karine bayebo mabe. Mais image à chaîne nine pe bando ki mabe. Ya bango. Mais Barizi par rapport à ya Myriam alobi bien que yé a accepté ba bêtise ya Karine moi mingi. Au moment où Karine azaki na kin a na kichasa pe bazaki na moi moi ba problème bazo benga ye ya Myriam boboya bandaki ko arranger belé malobi ko vanda na Karine à découvrir Karine à comprendre que yenda za mabe makasi yango créer séparation. Peu importe za mabe grâce.
peu importe bato bayebaki nde Karine bayeba ya Mimi te ya Mimi biso tout oyebi na simanani ya Karine azala mabe azala malamu. Pourquoi ne pas garder silence bakabone pe na ndenge mombo parce que bato nyonso bayebaki ke ya Myriam azala grande sœur propre ya Karine parce que bazana mo ba ressemblance ya elongi. Mais yo siko pourquoi banolakisa bato ke tozala même pas bandeko ya ngwana yo bimisa et puis bimi ça changeait quoi? Ça changeait quoi? Il fallait qu'il au moins une manière où il y a un rassal les années afani ga kimia abi amokili déjà ngamo pe déjà na minzimi si na mikoti na buzo bango na le kana TVT ya linga ka bando sala épisode te alobaki afandaki kimia mabande ko yoka ba eko ke Karine azongisi boye Karine alobi boye Karine sali ba voice parce que jusque là elo bande non ko circuler zaki ba voice. Moi jusque là Karine bango tout ba mais Karine n'a pas encore bien dit. Au moins non t'as l'équipe na TV a expliquer pe na clair ba pe na vrai likambo c'était quoi? Au moment où Karine peut qu'on s'expliquer à lobby likambo ndenge zalaki na si on a battu ba ko regretter zakinde boye boye qui lito moko. Toi tu connais la vérité alors? Vérité ba on mi balé rande ba yebi yemo Karine ya Mimi ba on de ba yebi parce que ya Mimi nde a joué cause à la maline en fait aye na ngombango encore déjà mon na ba bakaza mabe tikanga pe kana loba mabe na ye oui parce oui peut-être certainement parce qu'il peut mabe déjà pas mabe na mabe era yeso a lobby sous mabe ba mo atakané déjà bon ba mo confirmer. Yo Myriam alobaki ke ye moko pe avanda pendana Karine ayoka pe belé a comprendre qu'elle est jalouse aboya ratindela ba aboya ka azala na ba Jael show aboya azala na ba janvier aboya azala boye apekisa raye alela ko ba biloko moko mike monte ke nyonso to wana yango pa Monique OK wana mwana ngazo tindela nga ba voice ke boye pe a se révolter na ndenge na ena apuya elenga Congo TV ezalaki pona Karine Mokonzi mais tellement likambo ebimi ba komi soso pour ya Myriam bango ba otala ndeba intérêt na bango mbongoti bango ba otala intérêt na bango ba otala intérêt quand Karine a insulté a surnommé XY bango itutré bache ba voyager ba ke Kenya ba ke Uganda ba ke Lubumbashi avec Karine bango ba otala intérêt na bango parce qu'au moment où Monique a Karine passe à chaîne et tous a besoin d'être et puis et tout boye na TV bango ba koki kolobate mais chaîne ngo mutu mo ba yambi ezaye mutape sa Karine ide na ebisayo pour preuve ya Mimi na à l'objet on a émission et Karine a dit mon chaîne YouTube a sika même rappel mon abonné bobo qui mukie mon be c'est le découragement tikate Karine a dit chaîne ngo boye na zonga na ngelenga Congo ya Mimi wana c'était et il y a des gens qui ont pas ici. Ils ont motivé à vidéo, ils ont motivé. Mais bango bazaki bato ba ko na TV te bango feka ba kanga munoko ba ko lo ba Karine te. Ba faut pas pesa merci Karine. Ba la muki na tongo merci Karine pourquoi? Na butu parce que mbongo ba vidéo ya Karine et somme la ba bango poto et ba ko tsango na mbongo ya voyage. Ba okolo ba jamais Karine azafia ba kisi ba okolo ba jamais Karine aza bambongo wana ezaki bambongo kisi so eza bambongo kisi baba na noko zonga na Kinshasa po boboka kingunda na mbongo wana ka ya YouTube oyo mbongo ba kisi bo wana noko zonga po boke poto ya ndenga kisi ya mbongo kisi ya bato bo bana noko zonga ki bo bana na so bo soma ka TV osoma ka elamba na mbongo wana ka ya kisi oyo kota ka ya YouTube wana oui chaîne eza ya bango ba patron mais qui chaîne rose à la boue mais so za ba soldat au travail ndeni. Voilà, donc, Barési base à monsieur le journaliste, Nenaïb Sarabino à chaque fois. Quand il y a la rabino d'actualité, quand il y a aussi la promotion, il y a des artistes, il y a des travail, il y a des boulot, il y a des cop, il y a donc, Bino Bato Bogota, il y a des CD, donc, CD à frère, il y a Flumo Maudit Fabrice. Donc, voilà, Flumo Maudit Fabrice. Ouais, mais c'est ce album, la combo, il y a titre, c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est Dieu qui donne. Dieu qui donne le souffle de vie, Dieu qui donne de l'argent, l'or, tout le monde en la nature, tout le monde en la mokili. C'est Dieu qui donne. Et puis après, ces références, c'est dans Jacques 1, 17. C'est Dieu qui donne. Il y a l'album, il y a frère Flou Momo Di Fabrice. Tous en 4 titres. On a Monizana Sima, tous en ma reconnaissance, Lobo Kwanzambe,
condamné à réussir. Donc surtout Biso Penatozanga, surtout Fona Yorara dans la troisième chanson. Condamné à réussir, donc on a droit à erreur, t'es condamné à réussir. Et puis c'est Yo Yahweh, parce que bien sûr ça dans mon kili, c'est Yo Yahweh. Donc moi je vous prie et je vous demande, vos sommes pendant des vidéos pour vos dessus, t'es pas dans un mignon sur peuple de Dieu. Vous consommez pendant l'album vos dessus, surtout sur mon inganga donc rien à dire, bon dis maman, bon à l'obarapo et ça la mara. Vos sommes pendant surtout beaucoup plus condamné à réussir. Yo moutoua na ba passion, na ba souffrance. Oye baté na sala ni na zone sani yo ka condamné à réussir, au peut ça a raison. Frère Flux Momo dit Fabrice album c'est Dieu qui donne. Et ça déjà la plateforme Nyos, ceux qui posent à mesure zo mo benka numéro affiché, ba expliquer au place aux hommes. Ba récit pas à monsieur le journaliste. Merci. Chaîne Foza la Isa wana ma yo image na yo nde mutu et te qui s'appelle chaîne. Ce rosa ba soldat et rosa la boy down. Donc bon maintenant côté kabilamba au bosoma peut-être na mbongo ekotsa ya Karine a longé pa bino. Mais tala ba titre junior sur émission. Bo tchaka kaka ye na ye ezala na kine ezala poto kaka ye na ye. Donc bambongo on a tout ezokota na ya titre ja Karine ezala kombo ya mutambongo akisi. Donc bolia yango te. Bo ko tchango no felina. Comment le monde sont méchants, comment Mokilia Mabé. Mais Tracy sur Bazolo Babamambo, il y a Bakisi wana, eza bateau bazaki pena Karine tong babé bande ba misi ba vérité wana parce que to monaki janvier ou pas comment mo konzi mutaleke na ba miso be sa ba vérité be ke ya yebi ba cop wana ke ba sala raboye ba keso ki na masina soki wapi ba dranyo surtout Karine bimarana mibali ba kenda rotika ngokuna. Moninga kutu na nyonso oyo grâce le zone na biso. Bah tu vas comprendre pourquoi on a yaki et puis j'ai pas pris part Yakarine mais nazaki église au milieu du village et là il passe un camp des années normalement comme la mon équipe nationale je connais pas trop moi vraiment d'y entrer et ça pendant moi passe c'est que moi j'étais venu na yaki ne pour na le bela glodi j'ai pas aimé ba propos na yé nous sur relation internet biso tout à internet et dans mon commentaire oh mais que ça passe na Congo mais ndeni bino bande ko tala non. Non, c'est un internet. Il faut nous connecter chaque 5 sur 5. Na somba wifi na ngana zakana na tala kanine kota kinine bimaki. Voyez, ngai lo repose nga kana na baki Glodia okoyo lo bana TVTK. Ba lo belanga makama mwana boy botanis ke ba finga mona sinta rapache. Bo anda ko satandra na nini. So bango tam ba finga ki mais kota ki na chaîne na bango. Omoni batu bo me camper aux humains. Au moins que batu belé bazane nini. Tama déjà inane Karine. Ata mwana batu quelque part bo moni kaza mala morobo. Tamayo yina o yine karate bongo te na mokili mutaza ma bene mais so passer mo lo mo pe bien mona miso bato accepter les comme ça et belé ce que ba ke tama ba yina kare azama be azabote mokili bongo te ama be ngana yamba bato ba lobela Karine na émission ngana che micro ba lobela Karine ngamo pe so Karine na sape mbeba na lobela ye to ça banalise te mona ma itika boy sala boy mais au moment où tout le monde quelqu'un est correct c'est clair pourquoi ne pas parler. Mais au moment où que Elenia Congo TV va profiter na bango pekara parce que bayebi déjà kazala déjà mona mabeka ndenge otero bon to créer peka eloro mo boyebi mais ça surtout tete ba kombo na ye erosala ni bon bazota ti lelo depuis Kinshasa ba lié na muto Karine ba ke poto ba continuer ka kolia na muto Karine aroyoka likambo bimi boye ya frère Mike akimi mbangu na micro hein ba ke poto ba tiki pété ba landie bo continuer kaka kolia na mutu ya mutu. Imagine un peu mitema ya batu. Oh. Mais il faut pas canisa. Il faut pas canisa. Yonga na lobit. Ba traiter le lo mbonga kisi et tout. Ba on est ko lia mbongo, ezali mbonga kisi te. Mais donc bo continuer bongo. Sur elle mais mbonga kisi bo na ko sanzango depuis kin. Sur fouter la bino bandako. Bazonga no kichasa. Kapo mbongo pe ya YouTube wana ndambo ekota ikuna ko ya kisi ekota ipo bobo kangunda na poto. Ba banda nanu ko zonga kisasa. Allez bas parce que bon bon ça la moi c'est mobile pour moi c'est journaliste chroniqueuse mobile monteur babane no bazongi to kena na mbongo na kisi mwana mabe na lota ke mabe Jezabel ndoki to zongi kin to bani ko sabe mission biso moko bu to zumo na biso mbona biso ya bien allez to yesko poto mais so bazaka na poto ezali na mbongo kai ya Karine na mbongo seki ba lobati batika na bango omoni l'équipe na bango nde ba panza na bango ba finga na bango ye Karine. Et bango ba yebi ndeni ba ko arranger makam na bango mais bango ba roki ko lobati au moment où
Karine a fini mon tête. So baby, nga chaîne nga ine na sala mbona lingi nga bêtise te na lingi nga problème te. Alors ba délire na yo ko sala ate. C'était eux qui ont contacté Karine, ya lo ba ke ba délire no chaka na Facebook wana et ko tsaka la te boya na ngwa ko sala. Tala niveau ko sala soifé d'argent. Donc tout le bino oui. Bo exploiter bino dans na minute wana. Oh, kombo na ye eza tellement wana kaka bango baba na ko longola na kombo na ba titrage ya émission bazo na longoli ba titre ba kombo Karine mo teke cop idai c'est que siko balo bate fi akisi pour mutuka ya kisi na bino bo landa ka ba kombo ne yango na bo lela e oh mokile za mabe batika lika na bambelenga bongo ya Myriam muta longoli kombo mobali na ya longoli kombo mobali kombo na ya famille na makambo yo muto pena za la base à vrai fautif on dit ma Marc House c'est ya Myriam. Elle n'était pas une bonne sœur. Apparemment c'est comme si elle était venue dans leur vie pour une mission ya séparer battu. Oh mona. Elle n'était pas une bonne personne. C'était pas le moment. Oh mona. Ya on a le but ce qui kaya Myriam bakabona na Karine te. Glody anga zo courage ya lo ba TVT ba papa matondo wana. Banga bazwa courage ya lo ba na ba voice te pour ba no s'attaquer non na muto a créer ba flamon nyonso. Bozo bangaye. Ba demanda ba Karine mabe boka banda ko lobele te bomo yo lobele après avoir bébani. Mais au moment où grâce au ça mabe na minute on nga fo mona télé melayo. C'est que belé boza ba hypocrite. Bo ça mabe bobo lobele te. Ndeni ye pas au likolo la batute. So moment que bo lobele bo hormis caméra raté, chaque caméra loba. Loba mokile yeba. Yo déjà mi kimela bien avant. Ndeba misuso ba misale la ki pe ba mona mabe ba ye na bon ba longwe. Mais abino mona ko fanda, bo banda ko zela nini. C'était pour quelle fin? Et celle Dieu a juste fidèle à Jijabatu, c'est le bon Dieu. Moi ce andumba wa sokola yesu makolo na Bible. Batu ba ye ba ni ba lapider. Yesu alobini o asala lisumuté a bambaye libanga. La vie de Karine, c'est parce que a exposé sur internet, il y a un makamno sur internet, il y a un mabene sur internet. Mais si réellement si ba mabe o batu musu basara na kuzu. To est bien go. Est-ce que ndé Karine azaki pas na bango bongo, ndé bazaki en bon terme na bando kotisa bango bongo. Est-ce ba ko zo maniquer. Ayo lekana elengi wana a finga Karine. Ba olinga ngote. Ba on bando zora ba bi Karine so to zo irosimba te po Karine ndé azaka biso photo za kanayi. Mais au moment de Bakabone, comme Bango Bazu, Baya, Banan, Batutu, Bakomi contre eux, ne Bakomi le bien. Na Batona, faut Bazamayel. Te bino pour finir en amontante, bon, ça n'a bino te beaux à la caca. Nous avons allé bamé, nous n'a été. Et Batika, le Bakio, Fia, Kissi, le Boko et Kataki Baninga, il faut Katabino Penza, Bolé, la main à Miss. Parlant de ce qu'on a la vie, tout se paye ici-bas, nous se fout à ma awa. Babanda au sang on a Congo. Babanda au sala ba lelisi papa mo boy ba lelisi mo boy ah Karine a fini na chaîne batali chaîne. Ba no ka chaîne bango ezana rendement ni. Ezana rendement ni. Ezana rendement ni. Quelles sont les actualités au bango babanda au sala à part ba télé-réalité Karine o écoute ça o émission une o Glody mo ka sala pena boy et sala maman ngobi et pe ça peut ba actualité sur internet. Arrêtez-nous ça. Et puis je n'ai pas pris la part de Naza Penda clair dans ma propos dans ba internautes na côté de Karine na tamu qui était dans le lobby Cambo est clair. Karine elle a des défauts ya makasio il faut arranger. Aza pena bola munaye attention mutana na 9 mabe ata bola moko. Voyez. Bango mbongo banda ko kotisa. Est-ce bando futata Karine la moitié? Bino bolier mutu mo ngindisi bino bo utiliser mutu mo boy. Bino boko bando yo fingi na TVT bobi combien aza choqué ata bato équipe na bango so ba finga ki a bango c'est bien pour ba panza na bango mais bino to bato to travailler na bino to fana na bino na kin allez le lot comme na poto bino bato boso bongi bo balukelanga pourquoi le monde peut être comme ça pourquoi l'ingratitude et za makasi boy pourquoi l'homme est méchant au bossa na to voyager ki to mona ba vidéo ko tra na chaîne na bango ba kena ba Uganda bazo li ensemble ba déjeuner à ce moment là azaki fi akisité. À ce moment-là, donc, à ce moment-là, Azaki Pena DS. T'es parfaite que tu es DS pendant déco. Azaki Pena DS, Azaki Pena Nzambe, Moroboye. Mais au moment où elle qui c'est tout, ils sont deux hypocrites. Et Bato qui encouragent Bato Bongote.
bato fo ozala moto asali mabe bolobele mabe asali malamu bolobi malamu bobombaki mabe bokobomba mabe et alors bêtise ezongeli bango et alors donc ba supporter yango ce qu'on a vu était ya pe belé erosa elo mon belelo yeba c'est pour quel objectif lobi nango ba retomber ezandeni siko ereko ya il faut rappeler ça ndeni baba nana ko sala émission ba senga Cynthia pardon ah Cynthia to versa kio atabiso to mtofinga ki mutafinga ki ezaki intel mais écoute ende na site na biso bon pe ba ko mona pe vidéo mo payer ya mabebo réalisateur na réaliser amoni lo mona sala mabebo ba biso pe ba réaliser monsieur écoute te point au sala mabe ngai pa nango ko lo ba boité mais bango ba ko tisa batala ki ata mabe wana ba yeba ite ke bango pe ba parents ba na mwana oh batika bango ko dans la vie faut pas boire hypocrite donc bato belé o bomoni yango malamu merci Nabino o bomoni pe mabe bon excusez-moi mais j'ai essayé d'être clair et puis dans mes propos et puis je ne pense pas que naro bando lobela sur makamon parce que bato ba yebi savoir faire nanga na sara bémission nanga correct et tout sans polémique je suis là l'esclave du travail donc beau s'abonner à massivement s'il vous plaît je vous prie vraiment donc Erabota l'émission oh et l'oral bosso comme on est longue s'abonner ou partager donc on a besoin era moi de jouer un style na côté G na comme 1000 abonnés donc na zap penza déterminé je vous jure numéro na ngeza affiché na ba écran na bino ongi soutenir ngai ongi o sombela ba rési base matériel o sombele micro o sombele caméra o sombele machine o sombele et lo onyo so entretenir chaîne YouTube benga ngai sombela ngai et salanga mama na bien otindelinga oya capacité au ma caméra sur caméra oya capacité au ma micro oya capacité au ma lumière carte donc contribution na yo et osalanga bien parce que to me camper osala musala ngo na kozala toujours professionnel et je sais que j'ai essayé de rester toujours professionnel dans mes propos donc je suis pas venu sur Diembela pour créer une buzz moi je fais pas d'ailleurs la buzz Nazara garçon il y a pas polémique Nazara na bekirité je fais pas de futilité je suis toujours église au milieu du village et cela ne veut pas dire ça bato musu baye Karine sala le moi mabe na ngina attendre micro ba to sala analyse to rosa na biso pas analyse pour naza journaliste ya Karine te naza ni mutu ya mutu Nazara en église au milieu du village place actualité zali to kolanda. Quelques salutations. Merci na Grand T, merci na Batutu Batalbiso bo s'abonner massivement, merci na Malik Arafat, na Bikel Lelo pena ba obeta bale, na ba Bruno Aruna, na ba Willy Claude Jamakou na pena na kata Paris, on a FC ya Londres contre ba comédien Belé à Paris. Merci na Yannick Chamba Godson, Chamba ya Godson, merci na yo mon privé, hein, abi pena kalaté, il faut moi boro hein. Écoute, abi poto ça mom ça la bien. En 4 makolo et ça la bien Yannick Chamba na dévoilé ka secret. Merci na Monica Makambo, bébé Seigneur bonne guérison, Amina Bofaya et merci na batutu oyo ba talinga bo s'abonner de beaucoup plus dans ngapenda abonnement na ba soutien na binole mama bidi merci beaucoup et puis courage la congolais tout ya diaspora pour la match neto polaki mais tozazo na deux matchs photo beta mekalate to gagner et courage na coach Benge ameka mpe ko bongisa penda ko apo congolais so mutazane bien na minuto na boa bien mais so saka mbeba na ce coach oye mo ka yo ilo bien ninga niveau miswaki pona bato apoto na ya Kinshasa donc mutu to azaki congolais baleli. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était l'émission Face aux réalités présentée par Grâce le Zolo, les garçons dégourdis, jeunes sans microbes et jamais infectés, garçons bio et bourrés des talents. Donc, invité Nangaya Lelo, Zalaki Bongo, Barézi Baza, Tolobelaki beaucoup plus. Bar réalité, Oezako s'est passé sur internet, Nakombo ya Karine Mokonzi, Yamriam Mokonzi, Bate Belé. Alors, Tomeka qui un peu Kosolo la Suriyango. Alors, la petite félicitations à Neve Nango Zabongo Nakatia Canada, Joël Chimbalanga, félicitations à toi. Aux diplômes au côté de l'université en tout cas na ebi koza mwana maele Rosimba Jonathan Ngana aussi félicitations à toi Nakatia Canada aussi ces classes en tout cas merci beaucoup sans oublier aussi Medika Bambalou Koussa appel en urgence merci beaucoup de me soutenir en tout cas merci na ba fan tout ya Grâce le Zolo bolinga musala nanga voilà awa nazaki bon on a exemple TV en tout cas je vous en conjure de vous abonner gratuitement ngako na lobago to massivement donc gratuitement et ça gratos au cliquer kaka la place ba komi s'abonner au cliquer karawana et puis au moins nini morobo et cloche mo izawana au fini wana pour que on receva ka ba notification à chaque fois et l'autre élément moro et kokota na chaîne exemple
Exemple TV. Alors, je répète encore, abonnez-vous gratuitement. Ce n'est pas payant, et ça juste gratos. Donc, au appuyer Karawana, au s'abonner pour que vous recevez un élément ou écoutez Exemple TV. Et puis, voilà. Je dis merci Nayo grâce le Zolo. Koyiba au place Moussou Koyano Pena a pour Oyamanga la chaîne. Donc, j'espère que le garçon est ma pamboli. Et puis, Ozoya déjà bien. Donc, courage. Ça va bien. Il faut rester toujours professionnel. Même dans les insultes, restons toujours professionnels. Voilà. Même dans le bêtise. Oh, ça bêtise, mon maintenant, professionnalisme. Parce que bon, il va comprendre. Et ouais. Donc, mais ceux qui peuvent être professionnels, c'est professionnel. Ne mêlons pas nos vies privées à nos vies professionnelles, en fait. Voilà. Quand tu es professionnel, quand tu viens à la télé, tu ne viens pas pour présenter aux gens ou aux personnes, tu viens pour présenter, oh, ils ont besoin. Merci à Franklin Bissilou au Canada. Merci Cédric Baron Makanda en Belgique. Cédric Baron Makanda. Makanda. Cédric Baron Makanda à Bruxelles, en Belgique, je te salue. Et dans mon pays, à Bruxelles, Bowman, Jasmine, on peut se moter. Bowman, Ronald Bowman. Et merci encore, pardon. Julio Mwanamputu, Yaïget Kamazi, lui c'est mon papa, je suis à Montréal. Mouto Penachanga ba soutien. Papa Penachona là, yo, exemple TV ça bon pone. Mbata. Julio Mwanamputu, Yaïget Kamazi, lui c'est vraiment mon père. Merci beaucoup. Donc comprenez comme ça Grand Télévision, ceux qui au Katibi sote to Robanara ou le bapo na rana malobe belé. Merci beaucoup na réalisateur nanga et merci na yo. Bato ba sepe nanga, bo benganga. Bato pe bo sepe nanga te, bo fingangate mais boye bo benginga bo komenga bo sali ba remarque na bino en coulisses c'est ça bien parce que ba commentaire monsieur les akara ça fait pas bien ça affecte merci na bato pe ba fingara batu o ki fanatisme ko ta etama makasi ya zo mona kaka mabe ngo lokwa moto abomela moto papa abomela moto mama to moto alian mwana na to leki na yo ezala ngo bongo te mais congolais kana ki mutema mabe. Merci beaucoup, Grand Arior Betanga. Voilà, c'était l'émission Face aux réalités. Je répète encore, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur Exemple TV pour que vous ayez émission qui toko beloka face aux réalités, émission qui toko ba mambebele koko un Exemple TV, talarato préparer ba mambebele un Exemple TV. Alors, je répète encore, abonnez-vous gratuitement. C'était grâce aux les garçons des Gourdis. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Bye bye. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Jésus. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme c'est le prêtre qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire.